Ixil Boteloa. Chers internautes, je dis bonjour, bonsoir, ça dépend que de l'heure vous suivez votre humble serviteur Siloé Pamboulé Talentier. Moto na bino o bolingaka makasi na chaîne na bino ya kitoko Ixil Boteloa TV. Et lelo na pula Kinshasa toza wapi? Ngai na bino toza lelo na commune ya Ntsele. Na kati ya commune ya Ntsele toye kosala nini? Na kati ya commune ya Ntsele toye kolanda artiste comédien oyo baye kostala libulu to pe kosomba libulu oyo babongiseli actrice monene Mama Miraesa. Et biso Ixil Boteloa TV tolinga kotika la simate toya kotala libulu ango. Malheureusement tokomi tokuti déjà artiste comédien bamikendelaki déjà babisi biso Gabriel azalaki awa afan de Madoda azalaki awa secrétaire ya NTPC o babengaka sope Mamadou sope nani o azalaki ex artère ya Lisboy Fondation ye pa azalaki ainsi que batebele bazalaki awa pasi na biso eza libulu oyo basombeli Mama Miraesa eza na qualité actrice te ya mboka na biso Congo. Et ça li passe na motema. Boromona ba image botala libulu. Et puis tout le monde a un artiste belé so ba kufi bakunda bango na ba nécropole bakunda bango na besika moko bien. Mais Miraesa libulu ba tieye c'est déplorable. C'est déplorable. C'est déplorable cher abonné. Et ça passe kotala degré il y a négligence au ba sali pona corps ya Miraesa. Babandaki yango déjà depuis na morgue et si kanini bayambaki corps à Miraesa il y avait que petit il y avait que moins des artistes basaki mukie o bayaki ko yamba corps à Miraesa et le lobino moko bota la cimetière oyo baponeli Miraesa cimetière ya Ntsele mais tout le monde a artiste comédien belé tozi par exemple il y a bandeko ba uti okufa bakunda bango na ba nécropole bakunda bango partout et si ka moko bien mais le Miraesa ba yosombele sika ya Ntsele. Sans plus tarder tozokota tolakisa bino libulu tokuti déjà bato baosala amoni déjà tomoni libulu yango tolakisa bino moko botala libulu yango et puis bino moko bojige yango après ko juge tokozonga toyamba moko ya baartiste oyo atikali azalaki na bango yene mutu akopesa biso détail ndenge makambo yango ekende. Merci beaucoup chers abonnés ya chaîne na biso tolingaka makasi Ixil Boteloa TV. Merci beaucoup. Mère, bonjour. Bonjour papa. Problème ni ezoleka na cimetière ya Papa toza na cimetière toye kotala libulu ya ndeko na biso basombeli ye toye kotala. Libulu ya nani? Libulu ya ndeko na biso Miraesa. Miraesa basombele libulu ipare bakunda yawa. Faut ba ipare peut faut ba okunda ende awa na tele bambu. Yango loko tokamisa biso nani.
Mais tu as mona Gabriel Azalaki awa, tu moni secrétaire oxygène oui Azalaki awa. Vraiment. Mais baye batalika libulu bazongi yo tikali okomi osilika eza nini au juste? Na sepeli nango te, na sepeli na libulu on est mérité la Miraïsa. Te pour nani? Pourquoi pas même Miraïsa awa? Miraïsa ne comprend les bongi na été. Après tout au moins moi ça na sali vraiment dans monde artistique. Lelo vraiment beaucoup humilié à niveau haut. Non. Mais organisation epesamaki na bato NTPC o ezotambola mana o eza masumu de Bwende et puis na famille eza boya bango basombi libulu oyo eza bato baza chargé na matanga eza papa masumu na bato na ye na famille ba somba libulu ya boye pas de na bona ndeni asala ba oni po ba ineti na niveau oyo hein eza ni na papa masumu association papa masumu na bato na ye bango ba epesa ba tembo vraiment hein pona nini boye Miraïsa vraiment na regretté na kombo o Miraïsa zango na Congo pardon papa nga makambo te mais moi question ezali na tuna par rapport ndeti ya ba ndeko comédien misusu tozui ba Xil tozui ba Sila ba contribution de ba pesa na matanga awa ba pesité ndeti na makambo cimetière papa masumu ndem to yeba ngo po ndeti ba Xil ba Sila ba tata ya ba icône ba kotika te ba mutota muninga na bango ezala rejeté na ba place abo jamais na ndimité hein Nandimité. Mais degré à hôtel à libulu wana Miraïsa ko kunda mabongo te. Ya sika ko bino ko kota botala nango. O ngala uti ko mona na miso. Yo pe kota taloza mutu ketala. Hein? Kuna nini? To uti déjà hôtel la mer. Il fallait botika ina ngola, hein? Alinga kanza benga kunda ina honneur. Bobenge na Congo pour nini? Bobenge pour boya ko humilier. Abane ko boya ne ango Congo azaki na raison. Hein? Pour dire même fika Ilwanda, nous c'était pour quel votage voter les plus voter. Oh non. Oh là là. Chers internautes, binomoko boyoki, binomoko bomoni, par réaction, topé ba vidéo, autouti ko lakisa bino, ya libulu oyo ba comédien et puis famille basali mama Miraïsa. Eza na pasi na motema. Ndeko wa uti ko loba wa yeba za moko ya artiste comédien oyo bayaki elongo na ba Gabriel na ba Oxygène na ba délégation bazaki na Angola tozui afande bayaki wana pona kotala libulu oyo babongisaki Miraïsa. Binomo bomoni ndenge ndeko artiste wana Betty Milambo komona ye Betty Milambo alobeli ke asepeli te na libulu asepeli te et puis ba Gabriel baye batalika libulu bazongi na bango basali pas même ata 5 minutes et pour eux ba trouver libulu wana eza bien etala ndeko na bango ya tikalaki alobi awa asaya kosilika asaya kofashe bandeko internet tolobelango eza normal te et bien déjà ekokunda ma mercredi mardi eza veillée mortuaire mercredi baki okunda alors tokolinga te artiste na biso aya okunda na place aboy ça ne fait jamais et simbate soki tozoloba eza pona tobongisa toza na posa art na biso ya Congo artiste na biso ya Congo bazala na niveau moko oyo pe bato bazomona na moto bazosepeli mais na niveau oyo te Miraïsa baza icône ndenge artiste auti oloba bapundi makasi na bacinema na biso ya Congo sera ba CD nani yango akolobaki na basérie wana kato na kojouer akotelema alobaka Miraïsa jouera bien te ezaka baconjoncture avie ntina bango na bangola bakende baluka soki lelo bazalaka me bango balingi baza batete a tete na babelleville na basila elelo nzambe azwi molimo na ye tala place bayobwaka ye esimba te susi bangu bakunda ye wapi na nécropole baartiste ebele bakunda bango na banécropole epo anini te Miraïsa bakunda ye na nécropole mpo na nini te et bah hier le roi bah que biso Xil Botelo la chaîne qui part toujours tozala wana bah kaka batali libulu bango wana bake bazo chance que tozaki na moko na bango a détailler a tailler yemo no kuta sepelité et to continuer kaka boye bolongo na biso tozosonga kuna ko kene ko luka susu ba point wana boye ba qu'est-ce qui ne va pas
soki esenga tozala na bino na veye mortuaire tokozala ntina cimetière esika bakokunda ye tokozala tolakisa bino intégralité nyonso ndenge nini baomema corps ya Miraesa eza mpasi makasi. Cher internaute, ngai na bino toza même moral, ngai na bino tozocontinue tozozonga na biso palin mais banews mosusu tokocontinue toujours kolakisa bino kaka nde makambo wana ezalaka. Check, je vous aime tous, merci.